Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Ezalaki te posa motema nanga. Ezalaki te pena makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokele aboti bakende très tôt. Nakoma komo na pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. C'est pona kozanga babote ne bandelia pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi alléluia. Kilongo TV mbote na biso toza awa na orphelinat ça marche na limité première rue de Landos ou apesika toye ko visiter boyebi ils ont famille moko à partir des États-Unis chaque année basaka geste oyo ko kanisa ba orphelin ko kanisa ba démuni ko kanisa bato baza na pasi mama ani pe bandeko lelo toza na ye moko mama ani ana kisasa abia kita ye moko mona ba orphelin tokosola na ye totuna ye souci wana bolingwane uta wapi ko kanisa ba orphelin chaque année amemaka saki ya fufu saki ya loso ba semoule ba makala ba huile toyaka d'habitude kotika pendant que yaza ate mais lelo za mabele amour et compassion pendant la période ba fête oyo tokosala ba geste oyo yo pongo sala bwe ko hésiter te okoyi ko kita yo mona ba orphelinat to po contacter biso to meka ko orienter yo et ko sala moi bien lelo tozanga gelor kwata sima bilili azokanga kanga bango gelor kwata tokota na orphelinat ça marche bongo mwande into solana bana oyo na ngobe ngabo ba orphelin te na ngobe ngabo na bana biso to solana bango na profiter un peu sa pasteur de la foi mbote bisika zali na France merci na papa Kosi merci Panayo merci Nathan Kifuta merci Fiston Bassène de FB International agence à Solo tous en 4 orphelinat ça marche. Botikelanga kombo ya Yesu Masia Nazareth trésor précieux nanga asakande mingi emo lali mais faut que lali saiti wapi ya Sephora tetika lala tikala trésor précieux nanga. Merci Fondation Rabbi Mavinga. Yanini? Yanini? Yambotama ya Yesu. Toyebi te hein? Biso nyonso tosepela ba anniversaire na biso. Yesu pa abotama. Abotama akufa apasani. Asekwi.
Mais bamsu babo bakufa basekwa na bango te boyebi te pourquoi yesu abotama akufa mpe asekwa il faut tosengekwaka mbotama na ye bongo te noele lelo toye na bamama boyebi bamama te mosepe komona bango toye na biloni oyo nini bongo oyo bongo oyo na français ni bongo oyo nini semoule na se nango koto oyo aselaka nini bongo oyo nini nasepela nde kolobaka bongo oyo lo eza ebele moye nalakisa bino nyonso ezaki bosepeli nango to bosepeli te oyo asika nalakisa mikarton ete mibobeyaka nini nasepela nde kolobaka nini naloba te ata spageti ata espageti tobengo kaka nini bapakolaka ngo te basala nini eza mpe kitoko ok tosala remise symbolique soki bakozwila biso zwila so ndambu mama apesa mpa mwana moko toyebi na mama ani boyebi boyebi ewaki boyebi ewaki ye aya nena awa te première fois ya bosepela omona ye betele maboko biso toyaka awa boyebi biso mama ni première fois ya awa aloba to aloba te aloba to aloba te mama ni aloba onazoka biso aloba nakanisi eloko na koloba kaka ke nzambe ayebi bino nzambe ayebi bino parceke touti mosika me nzambe atindi biso toya kotala bino touti mosika me nzambe atindi biso toya kotala bino nakanisi bomonaka chaque fois mama Brigitte Lokadi na papa Rabi chaque fois bayaka awa e bavideo tozwaka toza na bavideo nyonso mais cette fois-ci tolobi non nga mo nalobi naya natala bino nauti mosika mais nandimi naya nzela molai mpona ya kotala bino eloko na koloba nakanisi ebele boza deja mwa mayele bosi bokoli bible elobi na biso oya Jésus azoloba oya kolinga nganga pe na kolinga ye bible elobi celui qui m'aime mon père l'aimera balingaka nzambe na kombo te balingaka nzambe na motema pe kopesa nzambe bomoi soki opesi nzambe bomoi na yo pe olingi nzambe nzambe akolinga yo pe nzambe wana akena yo mosika biso nyonso ndenge makambo tozovive tozosala lelo totiaka na mutu te ke tosala yango me nzambe azali kozela biso quelque part ke tokutana na ye mpo tokóma kosala oyo tosala lelo yo mpe soki olingi nzambe nzambe akutana no quelque part nzambe azozela yo bolenge na yo pesa yango epai ya nzambe koloba te ke mpo naza orfele nzambe akolinganga nzambe alingaka moto alingaka ye so olingi mpe nzambe te nzambe mpe aolinga yo te pesa bomoi no epai ya nzambe okola na nzambe elobi okoyeba ke nzambe babengaka ye le père des orphelins azwaka moto a charge mpe akomiso mutu oyo ndimaki te okokokoma lobi tika nzambe apambola bino mama uti wapi atika msika mama za awa te azalaka na États-Unis
Maman za aux États-Unis. Aïe kaka po ya otala bino. C'est ma bé? C'est madame te hein? OK. Donc maman lobi biso to zaka awa moyen de loba lobi belé. Exacté. Na mo be maman azate, maman Chantal Adini. Problème te biso kasi. Soki ayi ko ese maman ani pa yaki to ta bino to même notre bloc wana. Je pense que c'est bien. OK. To samba de to samba. Mais avant de samba na yeka deux personnes balo bananya ndo. Kombo nani? Hein? Ça va? Petite Adèle. Azamo mkena mokali kuna zero zo kima fier. Fier ici la petite Adèle. Ici la teza kaka. Olobi ni ndeba mama ba yota bino lelo. Doa makasi petite Adèle. Betela Adèle maboko, petite Adèle. Yaka yaya. Tezalo mwana naya. Nana yaka betela naya. Allez, loba simba. Le pèse na kombo pour lobi. Bonjour, comment on a adoré ça va mais ça marche. Que c'était lui ma casse ndé maman na biso ba kota la biso nza na ba koye apambola bango biso na bango biso. Ba yeli biso biloko kolia, ba yeli biso tuni. Zamba zonse ya bango ba yeli biso bilamba potolaka. To sepeli ma casse na osenga pe na mutozo la biso. Botika juste bosunga biso tozumo na passe. Merci. Tanga to senda ka musika to tanga na 17e minute to kini na to za na sima mutozo na sima to. Asu na to mutuka nzamba shona apambola azonse na. Merci. Betele maboko. Azala mukie boso to kia mokale zo. Fa kapela mama mama ya yo gonsu. Uzona sunze mwana. Neta mkie mama ya yo azam mukie boso mukie. Toki. Mama lamu atamana mubula isabaka kaete abu kulinga asuki wanate apisiti bomoy na yepulanga nakoma kulinga ye nakoma kulinga ye penena kufa nakoma kulinga ye Como kulinga ye penena kufa Merci to beteli ya maboko. Wana kanisa ya Sulema, madame Maria Sulema, la kanisi Sissu, Amita za Belgique, et ça moi bien. Je pense que tu sambele et que nous avons aussi musique absolument ça. Et yon que tu as pour y aller. Tout est le mauvais de faire un soga. Pour l'ensemble de tout le matin. Yeah.
Bino, biso comme qui est na biso. Il y a quoi un message? Bakisa kaka nazopambola mama Denise aza aux États-Unis. Ye asungaka ngai asutenaka nga na quelques personnes to o babwakaka moi un plus na kati na oyo tosalaka mpo tosunga baorphelin. Nzambe apambola mpe bango. Vraiment c'est ça. Merci. L'initiative est où? Bon, initiative oyo toza na association te, toza pe na fondation te. Namonaka papa nga moko personnellement Nzambe alobelaki nga nakanisa ke Nzambe azozela nga na bozwinde na sa musalo. Nzambe alobi na ngai Nzambe alobi na nga salelanga kana oza nango parce que Bible lobi ordonne ce qu'on a. Ne na muke wana nazwaka nazo soki nazaki mozwi nde naza motuka na Kinshasa souffrance eza mboko na kotambola makolo na makolo te kozwa ba risque te mais naza mozwi te mais Nzambe abina sunga baorphelin kande naza na ndeko moko pe mama Denise Nzambe ayebi lolenge nini tosalaka po to réuni mwa montant oyo po tosala tosunga bakomana kimia so omoni jesu esalami ozwa mwa kimia nazwaka kimia mpo nayebi ke nazwa accompli œuvre ya Nzambe. Bible elobi na biso l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ntango toobéi tobakisi na sacrifice Nzambe atikaka te toyebi ke Nzambe aozela na biso na bino quelque part. Le problème est que toto Nzambe do tant Nzambe alobelaki nga nayebaki te ke na obandela wapi nga naza na États-Unis na obandela ngo ndenge nini ka ndenge totalaka télévision namoni Rabi Mavinga nini télévision namoni comment on dit Kilongo TV namoni site wana ya Kilongo TV namoni pe ba Rabi Mavinga na baorphelin azopesa bango biloko na zwi numéro banda nazwaki ezaka 2018 2018 nazwaki numéro na bengi papa Rabi na yebiseke na otinda grande sœur nanga poke bo banda okendo tala baorphelin nde siko tozosala mosala oyo vraiment Nzambe apambola bino apambola pe équipe bamama bazonyokwama na cette fois-ci na yebi nde bazonyokwama mpo nde totamboli na bango osomba biloko na bambouteillage na batout donc vraiment bazonyokwama mais Nzambe toforçaka ete il fait ce qu'il fait. La religion pure sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Merci surtout Panayo, Maman Annie. Merci Papa Maman Touzana Bango Elongo et Maman Denise Otangi, équipe Moumbo Zakuna. Volume Sarana et Baba Komonien souhaité mais dis-moi, merci à Rabino. Merci à vous tous et merci, je pense que vous beaucoup banamsala. Tozoko basta Kenzamba tika biso na bon monde. Mosala atpesi biso to sala una tango tozana bon monde. Tango tozana bon monde to ba ko sala. Nzamba pambola pe Mama Chantal vraiment na mosalo asalaka vraiment faut attendre na mona ki ofelina na moni mosala moneno Mama Chantal azosala. Des pesa kinga isu makasi que non il faut to telema to lutter pour to soutenir Mama Chantal pe na mosala oyo. Tozo soutenir les uns les autres kata mosala oyo. Nzamba pambola pe papa Rabi oyo ataki na nzela na biso ba chaîne ezebele na Kinshasa eza ebele mais pourquoi seulement akutani kana papa Rabi Nzamba yebi pourquoi ayebi longo ni na mosala azwa lokumu. Merci beaucoup. Merci maman bouger de vélo, je pense à l'obésité. On a prié, on était venu rendre visite aux amis orphelins de l'orphelinat, ça marche. Je pense que vous avez vu comment ça s'est passé. Je pense que c'est ça l'essentiel. On vous dit au revoir. Au revoir. Lobby. Ah, yo pesa programme wala matam tapé à programme yewan. Bola mami sili jour. Ata ponduka sina tout à pondu. Samedi on ya samedi à Togo. Bina déjà. To bina so no wele. To organité. Allez, au revoir. Merci beaucoup.
Merci à tous nos amis depuis les États-Unis, maman Denise, maman Annie, maman Brigitte Otamboulana Barou. Là, je pense à Bernadette Naloula. Merci à Ariane Ochesco. Merci à Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables. Toute l'équipe à Kilongo. Yoka de la sauce. Merci à toute l'équipe à Kilongo TV. Nathan Gifuta, Gauthier Kele, Trésor Tingi, Yelor Kouata, Badebonioso, Koto Zarana Bino, Meilleur V et joyeux Noël et bonne année 2023. Merci à vous tous. Mon Félina, ça marche, Babi, la responsable est malade et puis je pense que c'était ça l'essentiel. Vous voulez faire comme nous, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter ou bien venir, nous allons vous orienter et assister les orphelins, visiter les orphelins, les veuves. C'est ça la religion qui s'entache devant notre Dieu, le Père Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Je vous dis merci, on se retrouve très prochainement. Déjà, Mikolo, Solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Sors vite. Zona bidona, keto kamai. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Wale 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 ezalaki te posa motema nanga, ezalaki te pe na makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto. Nakoma komona pasi affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. Se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien lobi ne méprisez pas les orphelins, kasi alelo et comme imbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanyeko. Eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngaye pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyo lera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kongo nani akokonsolenga na douleur oyo mama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema yanga kozanga babotio na mokili yango ndelikama.
nanga kombo ya Yesu Masia Nazareth trésor précieux nanga